basi ba mamu na baluba basi ba mamu mibali batatu à part Buzo ba ya modé ba bêtise pose ngalo ba bêtise te olobaka basi ba mamu na baluba tozalaka délaissé soki mamu lifté ouais tchaki miss na pas na biso comédien vraiment pour muta pesi biso valeur mutayambo toloba mutayambo apesi biso valeur ezaye mamu liv Yamodé. Félicitations Yamodé nominé dans Nzonzinga War. Dada. Oh. Mais félicitations d'abord, non? Bon, tigana loba merci hein. Allez, bonne peu faut balia. Musa na ibi ngwana, allez na plonger ka pe na buzoba. C'est quoi yango plus ngina. C'est on a bisoté. Yango Yamodé. Naza na choité. Na plonger ka pe na buzoba ke basi baké. On en a presque. Qu'est-ce que tu peux dire parce que na nengaza bien bongo na ba moment oyo ba promotion. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ah mais ça na. Ah mais ça n'a pas si Yamodé. Mais toi t'as un choc Yamodé bolingwe bomaka. Surtout des églises. Ba ba cha biso maboko. Pour ba pambola ba mabala wana. Est-ce que ba ça ba pasteur? Oui, bah ça va pasteur on a l'église. Oh oui, tout le monde a ba pasteur mais ba ça un côté. Les astes disent 5 à 7 comme ça. Merci beaucoup, fidèles internautes et d'International Télévision, très chers abonnés. Joyeux Noël partout, vous suivez à travers d'International Télévision. Actualité, Zobengabissou toujours si à parler. Je vous ai toujours dit si à parler. On est là pour nous. À chaque fois que tu présenteras Bino, Tozara Liboso na Bino donc aujourd'hui nous sommes avec Yamodero de la message ko benga Yamodé Totokani donc c'est un grand artiste et comédien Tozoatan et solo là vraiment naé donc je profite aussi à cette occasion de souhaiter ba meilleur vie na batu nyonso bota biso monde entier ba meilleur vie na ba abonné nyonso da International Télévision meilleur vie na Beka Kilombo meilleur vie na famille na Mobimba famille Kanda partout meilleur vie à Dieu merci Ndombasi meilleur vie à toi, meilleur vie Yamodé Totokani. Bonjour. Bonjour. Bonne nuit. Par la grâce de Dieu, très bien. Meilleur vie. Vraiment merci et meilleur vie aussi na bande ko bazola na biso na lobanga mumbu na bango na zalaka po bango bazali. So bango bazati ngapi na ozalate. C'est ça, Yamodé Totokani année 2020, ezaki année moko tokoloba depuis Tobotama. Non, nous vivons bah événement, bah pandémie, bah makambo belé les cas qui bah famille belé bah perdre peut-être pays bah fanatique na yo, bah tout le chose bah tala ko libanda bah perdre qui va être cher na bah vie na bango aux aki informé qui public les autres tala yo elo nyoko lo bana bango na ndenge to comme fin de l'année. Ouais to perdre qui penza grand baoba na monde na biso ya théâtre. Voilà. On vient na biso mangwa ku na ba pandémie wana. Oui. Jacques Mangwaou on a et ça va condoléances toujours na famille na ye pe na ba ninga na ye ba venga dios ba viesiatoul ba Pofirenze ba José de Londres Sida Bilele donc ba condoléances quoi pour na vena biso atika biso Mangwaou ba vie ba sala ba époque moko oyo biso to yibite kutsoki to salango donc respect quoi respect voilà 2020 ango ndenge moko lobi ezaki penza année moko yaki vraiment na makambo ya lolenge ebele donc oyo marque ki époque makasi saka corona c'est ça yango moni na telemaki mingi wana pona kolela vie na biso Mangwao. Ok, merci beaucoup. Donc, te présenter Pélissousou, ma condoléances, Nabiso, na bateau, Nyonsu, ma perdant qui va être cher na bango, donc mes condoléances, Nabino Nyonsu, et surtout aux aka, Forza, même tapé Saka, et puis mon tour à Zouaka. Ya Modebo ni Moussala, ça évolue comment? Moussala Nzoke Nenango Nangolo Nzambe, Ndenge Kaka, Moussala Nyonsu Ezaraka, mon époque Moko Boye, mon époque Mope Boye, donc Moussala Nzoke Nangolo Nzambe. Ok, ya Modé, tout le monde a qui consultation au président Nabiso.
Félix Tshisekedi plutôt ayambaki ba comédien je ne sais pas retour à ba comédien na bino présence dans les alaki te meto monaki ba président Bodo bazalaki ba irsi pechanga bazalaki na ebité makamba solo là na consultation wana ba lukaki bino pe tant que ba président ya ba groupe bo solo là et le ronini président de la République azo penser pour na bino ba comédien soko solo lengo zalaka pour na ba président ba groupe te et il a touché tous les artistes. Voilà, dans le sens que beaucoup de ça compte rendu mon bonheur, tous les amis Konzamboka, à lobby boy pour na baninga, bosololi. Non. Pour na bosolo, je sais pas. Il faut tout na bateau bakenda ki kuna. Pour na yo ki likambuana yango na tuni yo. Non, il faut tout na po on a pas na benga ki lombe. Voilà. On a évité eloni petit na benga lombe. Dire que ndenge nini bokendaki or yakendaki réponse nezaki il faut na tout na question na à qui les droits voilà donc c'est-à-dire na bodo ça et sobé ici ba on est ba mieux placé à ko yebisa biso que président lobby boy pona ba artiste comme depuis ezaki sengo comme on a bango ko représenter biso ezaki penda joie donc cette fois-ci tozo kanisa que ministère de la culture aux alata parmi les 10 ministères ya makasi cette fois-ci tozo penser que ah bakocha ta misu na biso bakota la pe biso bakota la pe biso parce que tozo la délaissé ce qui m'a lifté ouais tchaki misu na pas na biso comédien vraiment pour muta pesi biso valeur muta yambo toloba muta yambo a pesi biso valeur ezaïe maman livre bozoy ba carte et pas maman Denise bozo que zo ba traitement pe a pesi bino na lobi muta yambo o a pesa ki biso valeur voilà eza maman livre na ignorer maman Denise voilà pour maman Denise aïe après maman livre voilà donc question tuninga bateau na tangeli yo bango de baza mieux placé ya bodé ozana lemba ozana président Bodo ozana lemba président Bodo ana lemba et pas na yo na et pas président Bodo mutoke makolo parce que vous avez bino nyonso kana ba super lemba exactement modéron des fois yo kango za artiste comédien artiste nyonso voilà yo po ko kende ko yoka oyebisi peut-être na groupe na yo président mususu pe oui ake ayoki a sololi ayebisi na groupe na parce que jusque là nazaki na ba comédien bazoloba jusque là makambu au président na biso de la République Félix Tshisekedi a sololi na ba comédien ezoyeba na te ils ont dérangé binoté il faut pas tout na ba qui les droits ils ont dérangé biso mais question il faut tout na baïba qui masumu bodo et sobe ça il a irsi péchang. OK, merci beaucoup. Donc comprend donc photo Luka bango photo mais un peu ko solona bango toyeba qu'est-ce qu'il y a masumu za présent à NTPC. Il y a NTPC même dans des oui même dans message kaka il y a boy koloba na kata groupe à WhatsApp voilà. Oui, donc motonyo ça ko melaye. Donc qu'est-ce que ça retourne na bango bakendaki. OK. Félicitations ya modé nominé dans Nzonzi Award. Ya modé. Ya modé. Félicitations ya modé nominé dans Nzonzi Award. Dada. Mais félicitations d'abord non. Bon, tika na loba merci pour y na kombo ya félicitations. Dada, je te dis la vérité, moi je suis professeur et à théâtre. Mon comédien moko o azo la nangai azo yima. Ayebi ngate to motema mabe. Voilà. Ouais, oboya ya modé. Na joua Carole nyonso, je suis polyvalent moko ya sagalate. Et puis, je te dis la vérité, rien que la vérité. Ah, mi baleto mi satute. Ouais, qu'on va penser que non, te. Dans la salle, exploit, il a joué. Dans la salle, exploit, joué à l'époque, comme on a que non, grand réalisateur, Bavandi. Na joie, n'a pas filmé mon joué, camarade Nasa, il s'est basé.
petit na biso mobo ya ina JP moi na ina j'ai licencié à l'époque il va jouer tonalité ba yombe to jouer ba camarade mais ngana se déguiser te biso misato moni ça ninga zanga déguiser kati bazu pe petit wana tie ba pembe mais ba yisi bango ke boko mate bobenga modero yaya ça ya ganga quelle incarnation banzuzinga ware isa ba idée à bien mais ça na même moko wana conjonction de coordination zo be sa phrase yo mais bazanga ba spécialiste c'est-à-dire oui il faut pas le cas spécialiste il y a Moussala Obiso de Salak un bon réalisateur metteur en scène baluki ba spécialiste pas to ba na coup d'œil bazo comprendre que oyo ndaza meilleur vous savez déjà au moins on la film ndelo zo mona ke scénariste a Outimboka Mususu voilà metteur en scène a Outimboka Mususu ba caméraman a Outimboka Mususu de bazo ba meilleur basangisi bango donc tant de ba nzonzing c'est-à-dire ezarelo mo bo to lobaga ba meilleur ba sangani OK bango pe il faut ba luka ba meilleur balakisa bango qui est metteur en scène et oyazate qui est réalisateur na oyazate stong Nathalie papier ndeti nga ba tsengai dio na ba principalité babenga pe bato nyonso wana bazongisi bango ata penda na émission bayebisi bango balobi moto wana bayebisa bango c'est un lion na jouer dada demandez na major demandez na Titikalo demandez na Alpha Bokole Kaki Bokole bon séjour à Kinshasa demandez na Etiki Mbokusu ba producteur bazako produire biso karata tozo ba kinzonzingiti na demander na arme lourd ba oyebi biso ke moto ayebo jouer na niveau moko tu peux pas comprendre. Laisse-moi te dire quand nazo ba ke no Seigneur Modero c'est avec plutôt inspiration divine ngaza na oma ina bana ina na bana ina nga Modero directeur artistique mais na kata bana ina Bilota Bochenga aime toujours. Namoni meilleure scène, ba nominé ba meilleure scène. Eh, na 2020, na sala scène moko Cardozo journaliste, azo pe ses formations à Covid-19 alobi ke bakangi fufu. Na ganga na kufie et kota na ba téléphone na ba tout na monde. Bo nominé ngote. Donc si je comprends bien et ça sentiment ya bato. OK. Bato moko basangani basali sentiment na bango ba bengi kombo moko boye ndinga Mama Top Mama Top naibité tant bazolo ba second rôle Mama Top tant bazolo ba second rôle na rôle principal bazolo bela nini voilà moi je sais pas motazo jouer second rôle à Zakawapi et qui est principal il y a film motazo jouer principal pas jouer trois tableaux voilà mais il est motazo principal pourquoi ba bengi principal ba de quoi na yebité c'est comme toi jouer second rôle et ça motazo a place nini na film ya motazo secondé acteur principal voilà moutazo secondé bako ça appelle bateau bazo secondé soyez na comprendre bien na théâtre 2020 oh Mama Top a secondé plus l'acteur principal yango ba nominé na yango je sais pas moi ndenge ba nominé bino na fonction na théâtre na biso te nzamba libisanga na yanga mona salaka nalela kaka mbisala na mai sikozo chola bambition na ngeza wana te nga penza muto mobuichi na titengesana c'est-à-dire o nga na lobaka le vrai plaisir c'est la vérité na nga na ça la vérité moko boy mais makoke ko kakate allez bwana pe fo balia musa na ibi yango wana allez na plonger ka pe na buzoba siko yango plus na ngina ko c'est yango na biso te yango yango na za na choter na plonger ka pe na déranger ba non nga lobala nga bêtise na bi buzoba ya théâtre na biso te à part buzoba ya modé ba bêtise pour nga loba bêtise Basi ba mamu na baluba n'est-ce pas c'est une question babenga ba banani basi na ba mamu na basi na baluba babenga ba mamu mais oui lingala na biso des pauvres basi ba mamu na baluba basi ba mamu mais bali batatu lingala na biso des pauvres
na dembelika na pauvreté linga na biso yo lokolo lingaka nongate ozaka na poso yo ka sangona nga lisusu te obeteli kaka sete totalaka na bana modéro lo baka bêtise bana bino ba sabinoni papa maman lui il parle bêtise tandis que ba yo ka makamna lo baté pe ba yebité ba yo ka bango mangala na bango te ba o ba yo ka mangala il faut ba tout na question maman alobi nini yo ke na compréhension nga voilà. Quelle est la compréhension? En compréhension na yo. Non, pas que la compréhension na bangote, pas que la compréhension na ngai. Pas que la compréhension na trazo ba ke basi ba ke. C'est une question que je pose. Oui. Donc ndena to ebisa yo mbisa na ndakesika ma ezo chola. Na landika kapo. Voilà. Petit comme il plongeait plus dans la gag. Parce qu'il y a un la page. Il y a un page. Tu as vu que site ça va filmer ça pour compter. Voilà. Et puis comme il y a un système à clic déjà il y a qui va filmer na bango ezo leka. Ngai nzambe soki okangeli nga a nzambe afongola nga a. Amen. Nga so okangeli nga awa nzambe afongola nga awa. Ayibi likamna motu te. Ya yo yanga. Donc nga mosala ngezaka le mususu na tuna penza nzambe yosala nga pont nga na bimisi bato ebele elelo batombo mi makasi na tie pont na tie libanga na ngai na tie pierre pito ya ngai moko na kati ya bato ebele o lelo batombo mi pe makasi modéro. Voilà, il y a Modé Totokani, nous trouvons toujours papa moko, tonton moko azara calme, humble à tout moment. Toyaka tokuta kaona ba tournage, na bande kona yo, bana na yo, o ba ina simana théâtre, ozara toujours bien na bango. Tout le monde qui na mariage à Kalunga. Très joyeux. Ambiance qui vraiment totale. Tant on a une nouvelle wana au ki Kalunga au bala. Et comme il a qui on ndengeni. C'est ma sœur. Et ça là qui on ndengeni. D'abord Kalunga c'est ma sœur. Na ebia Modé. D'ailleurs Kalunga c'est ma sœur. Kalunga azaka so yoki likamnanga. Na ebité na mele mbondo te mais pour avoir moto azaka moto. Place Kalunga za so zotonganga ako couper yango akatelo lingala. Voilà. Après yo bisanga biyo za problème songo ni na yo pe yo kakate agangeli pengai. Voilà. Donc c'est ma sœur côté langa penda pour azapi na chambre tindiki yango ki. Ça c'est rendre compte que Tom Sousso. Donc c'est ma sœur. Donc Kalunga c'est ma sœur. Et tondi sama kinga vraiment na esengo. Voilà. Naki mutali poso. Pour na communauté. Voilà. Na tournage. Na sali tournage bango na comme na fête mutali poso ngablo na communauté. Na mi welisa. Alors c'est pelaté. Donc c'est ma sœur. Ok, merci beaucoup. DiCaprio pa balaki. Si dans le programme Nangezaki, la longue pas Kalunga n'a pas DiCaprio. Malheureusement, Moulé Betaki et puis Modéro plairant le coso na habité ya mbongo bongo ngopi na sina liaki tikalega na sala musala bata ona senga bango bibota la journée on ngeza bo reporter baboyi na biloko basi ba pesa mbongo so kete maga oza moins sérieux donc nazaki na obligation ya kokende théâtre peut tournage plutôt peut bomi mais n'engana kabolango pinda bien. Ok. Merci beaucoup Yamode. Donc toi qui déjà ba message voilà par rapport à bama bala mais li bala mususu ya ndeko na biso ya leki na biso ya sœur na biso ya mwana na yo Priska oyo li bala et sali nungu parce que tilelo bato bazo lobelango ya Priska abalaki tout monde qui fiançailles na ye mobala latisi e bag tout monde ba photo na ba réseaux sociaux partout dans le monde entier. Allez avant juste et avant début et avant d'autres il y a Priska cérémonie il y a d'autres remises il y a makambo nyon son ndenge ezalaka après cérémonie tout monde papa ya mobali ya Priska à l'équipe on a kolobaki mobali ya za marié et sali monde nungu na bité ya Modé Soko landaki à part ça to yo mona pe réaction ya famille ya Priska tant bazolamba basali lokola basali ko répondre papa oya lobaki libala ke salama te mais bango babalani libala pe salami et comme jour ya civil ba ni le mariage tant que papa nabi ki ozana expérience oyebi likambu ya libala ndenge ezalaka réaction au monde qui est pas ya papa Bokilo réaction au monde qui est pas belle fin na famille ya Priska
ndenge omona ki libala salamaki enfin lelo ba annulé mariage wana na et pas beaucoup mais ça lobby il faut ba yokana na famille parce que papa Bokilo akendaki na ba preuve nyonso et na commune ya Gombe que mobali wana Martin Azaye obala mais toki presque selon Gabriel que presque Alexa qui va documenter que mobali a divorcé ba makambo wana tango zo yokango presque Leli na lundi Marie-Jeanne a lobby que presque tout ça là qui crise qui même l'hôpital ba intervention ba prière ndé et comme elle qui est sali peut passer na matoya ba tout yo que tant que papa qu'est-ce que tu peux dire na ba intervention na mouvement na nyonso ya ba tout nyonso au bac selinga ba information mususu sur makambango ngana yebité OK ponga na suka kaka Gabriel tazako yebisa ngai ke tala Bokilo a prise ka alingi libala te et moi na pe akabwani na ba parents moi na pe alingi kaka mosi na ye na coutumier amemaki batata mosi na banoko bon na commune Bukono sabo yo bakiselinga voilà voilà ce que wana c'est que bosalaki avant civil coutumier pe salami fait kitoko za na internet trop bien faites les gars qui trop bien c'est quoi comme jour il y a civil qui samedi il y a lelo lundi papa qui na ba preuve nyonso na commune ya Gombe ba ni le mariage civil et salama quitté ce qui a fait que presque sali crise ayo la muka na hôpital na makambo na nyonso réaction à papa donc mariage civil de salami et salamité il faut bayoka na famille parce que papa lobi que moi nané aza marié jusque là bon likamango liba les aketinda ya Nzambe soki komi pe bitumba boye les deux familles bazo kanaté et comme likambo intérêt voilà famille moko weli pe intérêt ya mwana na ye moi je pense que comme ça d'abord il fallait ba parents ba wena no ba intérêt ba na bango po bako bana na pe boye pas et comme okoma mindondo na libala oto bala naka mbala moko na bomoi et puis libala ezalaka likambo ya esengo et puis etinda ya Nzambe amen moi je pense que Bokilo oh papa ya Martin a toute sa mi donc asimbami quelque part nde balobaka soko moni mona soso zo c'est que maman na ye aza na sima maman na ye na kanisi koza peut-être mbanda priska voilà po na soka yo bilanga ke mwana etake na zo biso awa na zo etake scénariste c'est ça na mo boulot siko ke no nde di scénario na mo kanisa ko makanisi ya batu comment on a papa qui est na commune c'est-à-dire qu'on l'a que mon ami bala donc libala o salama na poto papa zala été yé babali awa kaka baketika OK c'est-à-dire moi sur babala voilà oh babala ki wana yé nem tozo la que to kabonité voilà comment la mobile zone ndima ke baka bana ba parents azola que directement ki ngana ningi moi sinanga OK donc o ya poto na balingi yote na libala sali 3 ans o ya poto 3 ans de mariage 3 ans lobby natal d'internet ata 89 ata 5 papa na biso na ba maman na biso ba botaka 9 bana me bakabwani ezali kambo ya kape sili na ngoti poso bazo lingote tina niveau moto zo ndima kaka bana ba parents na ye soki nazaki moi sina kotika boye bazo tingama nini abosani nini ba parents oyo Bokilo moi je pense qu'il fait base na confiance ya moi na bango ke ya moi si wana baso wana moi na bango po nyozo lingate batika mona zala libre na ba expression na ye alors ti Bokilo apusi ba kanisi musikati ya koloba ndenge mona zo lingane te bosoki kasi babala ni dege komi po to ebite moi so zo landa ka bo kanani na sana ngo voilà pour qu'on dit ma peu que non bon to perdre mon bal en ngala moi si on peut m'abe koti oh baboti pe oh ya poto baboti pe bana misa je suppose état que metteur en scène je ne parle pas que za bongo voilà état que scénariste yango nga pe nazo bakisela ba idée oh peut-être yo yebité OK yango nazo lo babongo état que scénariste donc là je pense que ba parents ba za confiance en moi na bango OK donc ba soirée na moi na bango poni olingi yete olingi ye
ndeli bango bazo sundola bwana bango na kati esanga hein papa lobi mwana yaki Martin kendaki kotala papa aibisi alingi presque te non si pas le est-ce que papa ne mutakolinga moi si to Martin pas lobi Martin ne mutakobema moi si et pas ya papa mi papa moi si nanga yeyo papa peut-être dans un conseil ya kolobaki eta que papa kotala bango mi balé tala caractère oyo tala kapo kitoka moi c'est des bisalele c'est ça tala bisalele o ngana monique yo te papa Martin pas zongisi te papa ngamu na fandi na bango voilà bien sûr oyo za boye mais papa te oyo penda tala ninga sala kanga soit la réalité na on a potobino boza ana kishasa boyebité voilà les papas à la société moi je pense que papa azo sundola azo abandonner moi à maudire donc presque au botate ce qui babalani loba yazata voilà pourquoi place dans Sabino que ça danger voilà pourquoi dans bandoki batalaka voilà pourquoi dans Sabino que eza danger nango yango wana donc papa à la société Martin papa moi non de Martin c'est ça pour nous au Kaba Martin et sengo zaga nango mukolo botaka Martin zongsa Martin na maboko na ye aibso le pourquoi je sais que mato ele kaka motote mais yoka Martin voilà si quoi pour n'andeko mona na presque qu'est-ce que tu peux dire parce que na ndengaza bien te bongo na ba moment oyo ba probablement surmonter qu'est-ce que tu peux lui dire ah mais ça na n'a pas si yamolé. Mais toi un choc yamolé bolingwe bomaka. Oui, je sais mais eboma été voilà pourquoi on a dit que a comme ça na donc a mesana ngo. Moi si soit ndimi mobile na libala c'est que vraiment alingi mobile. Ça c'est vrai. Ce qui moi c'est alingi andimi mobile na libala c'est que alingi mobile na. Ce peu mobile a mimi moi c'est pe na libala c'est que pas alingi moi c'est na ye. Yango moninga na lobaka toutefois que balonga ni bolinga basi babino basi pe bolinga balonga ni nabino voilà ok ya mo des secrets non ya mariage des alani wana to tient non parent to long to si non ba makambu ya priska makambu libala secret ya libala les anini parce que ba makambu oyo tozo mona ngo e commis du jour au jour mutu so abali kaka ba premier il faut bima moi na maman langi yé pas balaki ba premier bimi mobali pe bala atiki moi sina mwana aya bali mwana maman langi mais tozo mona couple maman langi eza bien ma camion eza bien pourquoi pas tant parce que je tobi tozo ngana ndeti kota presque ndam presque avant baba na mbali asala déjà mission a publier mobali na ye a lobé mbali to mona problème ti mais so batu babalani lelo o mona ba problème e bima ya modi secret d'abord ya mariage ezani et puis li bal ezana nini non ce qui batu babalani pour nini ezozala na bakomba voilà secret liba les années to comme na deux questions voilà alors to banda nano soki bat babala ni po nini ezozala na bakomba ezozala na bakomba pourquoi surtout des églises bakomba minene euta wana bande ko na linga bona na philosophie nanga amen so na kinango mabe soki na buka na sika moko na koyaki bozongisanga. Mais je ne pense pas, parce que dans le pensa, dans mon limo, surtout des églises, est-ce que ça va pasteur? Oui, ça va pasteur, on a l'église. Oui, tout le monde a pasteur, mais ça a un côté. Nous voyons beaucoup des églises aujourd'hui, ça va ligablo. L'église est comme business. Baté à Batunini. Jean-Baptiste est en Yalobi, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Yoté en Aïe qui est non prospérité, bien sûr, qui est non comme il prospère, mais dans quel il fait l'eau. Au Pessinga Libala, mais Libala, mais Mingana li fait l'eau. Ce qui m'a dit, la macolomi balé na kati ya Nzambe bibi ni chaud ni froid. Ce qu'on a ni chaud ni froid à vomir yo. Pour na côté, où ça Nzambe où ça Satan. Ce qu'on a Nzambe landa ba directif, c'est-à-dire aux autres tambola na kobanga Nzambe na macolomi balé. On a posté ba biso ko ça la prospère. Voilà. Pour bateau nyonso tout batambola na Nzambe na macolomi balé na kati. Li pesa ya bango, li baleza ya bango et sengoza ya bango. OK. Mais oui. Donc, si je comprends bien. Ecclésiaste Zoloba, Salomon on a Ecclésiaste Zoloba. Je crois Ecclésiaste 10 5 à 7 comme ça.
il est un mal que j'ai vu sous le soleil, une erreur provenant à celui qui gouverne. Une erreur provenant à celui qui gouverne sur terre. C'est-à-dire, les esclaves, les chevaux, les princes. Les princes, les esclaves. Bateau bazo na bambongo bakisi. Bateau baza na ba mituke belé. Bateau soit disant que bana na nzambe baza zéro. Confusion les autres wapi. Donc ma malédiction sous ma bala. Désolé mais ma malédiction ba problème tina katanda. Là ici autre. Ngana yebisi yo ba pasteur na biso ebelé. Bakomi déjà na état où Bible va que bakoye belé na komona nga mezala ngaité. Ce qui est malin Congolais to kakate. Bible bi na biso Congolais linga ka batangele Bible ni kotanga Bible te. Bible bi na biso toyo ka bangote. Toye ba bango ndenge nini na bilembo na bango. C'est ça. Yesu alobi na baposte na ye na bapostolo na ye alobi bokende kotia lilo banzambe me bozwa eloko ya motu te. A insisté abi bokende kotia lilo banzambe bozwa eloko ya motu te. Monsieur makila simba Yesu 12 ans. Donc Yesu abi basimbi ngai e abikisa mi apesa Yesu nini? Elote. Bozwi ofele bokaba ofele. Lelo liblo banzambe nde komi ya mbongo. Yo kuta na pasteur o azana sango ya kombo yo nani? Il faut les canapés escalier. Ils sont là comme kaba kutu ba ndeba mona ye. Et c'est danger hein. C'est danger. Donc liba les etinda nzambe. Amen. Tant bazo pambola ngo pepe mosali na nzamba. Eza mosala ya solo. Oh, likambo ke uta tena si. Ok. Secret à Libala. Pour nga modéro, évangile selon modéro. Voilà. La sala constant. Mobali so za na mbongo. Oza mobali te. Lem sou bazeli o mbanda chauffeur. Pour chauffeur aza mobali. Mobali so oza na mbongo. Oza no mopé mobali. Oza kitoko te bazeli o mbanda kitoko. C'est bizarre. Ndenge kulutu Koffi Olomide lobaki. Obali ministre okomoluka président. Voilà. Obali président okomoluka domestique. Yango moni Bible lobi trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et Salomon musika lobi sur 1000 femmes 5 pas ma bana sagesse. So ozi moko na kata 5 eza cadeau nzambe. Donc liba les alaka l'os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que tu as trouvé bango? C'est ça. Tant Bible lobi et le mot lobi wana tout comprendre ngo bien na bato pe bazota la biso. C'est lui qui trouve une bonne femme. Trouve le bonheur. Ya modena kilelo internet ba fi balingi ba apparaître balingi bazala balingi mibali ya boye to lingi boye to sanga la biso nyonso ba jeune fille au nom to balté okoye ba ndenge nini ke mwasi o aza bonne femme na bizaleli na ye ba bibi zaleli ya libanda yango tende zala na tindi te ke non na bizaleli na bite ke non mobali pazane na mbongo te asala ka nili para linga pe mwasi te wana pe bo na côté wana na côté li mwasi voilà wana nazomona unité pasta Hervé azolaka nga kei okayenga plein tournage merci unité donc na côté li mwasi côté mobali osala mbongo to osala ka tozolingo linga mwasi mais mutu nyonso ata endroit ya bolingo si osana toi tolinga mwasi bon moi si moi te pe na mokili olinga ka nyokwama c'est ça aza mbali moko akipaka ete te faut mobali aza courage o bibe na motoki na onde
azwakata mingi te mais azwaka quand même akopesa mwasi na ye kolia ekozanga te ezala moyenne quand même 0 mobali wana alinga mwasi mwasi mpe alinga mobali na ye wana eza etinda ya nzambe mobali mpe alinga mwasi na ye mobali linga mwasi na yo surtout wana pende eza penda marteau sete babeteli soki ozwi mwasi oyo aza lelo basi na biso ekomi chéri nga na oloba notala telefone oyo mpo otalaka telefone so nga na otala omona ngo mabe likambo ah bon quelle réponse pesa allez tika telefone na ngai masimba telefone soki mobali alobi mais chéri nga na oloba otala telefone chéri pardon limbisa nazalaki korépondre nani te bebe olobi nini o mwasi ye wana akasiti. Merci beaucoup, fidèle internet de Dada International Télévision. Donc, ça fait vraiment du bien. Tant aux années, bah, modé, tous les baba maël, soussoué. Dada, ota téléphone, papa. Ota la té. Mais quand on est là, le reportage, mais on va avoir ali bomba, ma fille qui ça. Et puis notre téléphone, on a la donc c'est vraiment du plaisir. Il y a modé, tous les psycho na théâtre, tous les na théâtre, il y a internet, bavak oyo komi, bon. Gag joie nango déjà rage moko remplacé ba théâtre été to ebike gag za nango 15-10 minutes étalami mais ya modé système ekomi na théâtre ya modé uzana click na yo na kata click ya modé to mona ka mirma to mona ka dada to boité artiste azwa rôle nyonso mais au mona kaka artiste ana bazo pesa ka ba rôle mususu oyo ekende te mais tellement que Dada za mutoya modé, elle est toujours censée aux alana. Exemple, Dada naza Dada kaboy, mais bon pesinga naza maman modéro. Batuna public te moita ba ah. Ozo muna ba makambo teke, izo simba teke Dada à cause de moi si ya modéro. Elo nye komo kangisa batu bongo. Naba fanatique o bala na biso, ba fanatique na biso misusu bazo boma biso na théâtre. Naba commentaire na ba sela na biso. Ba koma ko ponela ba kolo ba site batu. OK. Biso lingana biso mutu tel kolo site paza na chota bona ke bato batala ngai pona landa. Musa na biso lo to koma lo ba ivoirien moko nini. Boluka to pousa la tala ko ba ivoirien pamba moko nini. Nalela rapona mboka na biso Congo. Parce que l'artiste c'est manque à moyen et puis manque à moyen et cause ça on a quand il a zo yo numéro 1 ils a ba fanatique batala kabiso na ba commentaire surtout ceux qui net za mbanda dada aboma yo na commentaire toi ça ni ala na kolo site biso site no so dada biso click na biso ton nota na biso te voilà soit à comélie na kolo site pa yoki ce qui m'étonne kolo site pa yoki nazaki na takaza maman Nzamba Pambola ka obisiko zali hymne national nana takaza la femme forte Nzamba Pambola yo nazwa ba commentaire ya ba commentaire nana so ba commentaire nga zunga ka tikete atindeli ngai voilà so ba commentaire ka mabe nga tikete atindeli yo simo yo ka ya modé bon bato pe quelque part bazana raison le bako maman est-ce que dans le baka bêtise te yemo qui bon ya modé mais ko ça no eloko mo na bon nga modé on na lo basu mam na lo barate 5000 personnes ba ibisinga ba biso zo lo banongo sous tête en totalité 100 ba ibisinga ba lobi merci quelle confusion mais finalement bon linga nini batia modé na confusion bon linga nini ngalo bakaka so muta mayele asepela eza cadeau nzambe amen so muta za zoba alela yonga nga babe nga zoba te nga babe nga zoba te kotala nga na théâtre te luko ibanga na bomoto responsable que je suis vraiment théâtre na biso eza na support to sala nguka ka boum to sala likambo pe yango natala ka film théâtre biso le luku musala makaka ndenge wana c'est ça le problème sans bandorme
Il y a cinéma. Mutu musu toye baté na osa nini. Na yeli nini. Tobe ngo théâtre lelo. Mutabimisa ki kombo na théâtre eza chitenge sana. Mutabimisa mo na théâtre te. O na mboko na biso o babilo to sa babe ngo théâtre. Mais yé maïle kaza ki olba ki théâtre de chez nous. Abi que théâtre ça makana salle devant public. O to ça les cinéma. Le quoi eza ngana na prononcer moi théâtre nenga no sa ngo na studio. Voilà. Ya ngo chaki théâtre de chez nous. Pour théâtre de chez nous, devant micro, caméra, lumière, et ça filme comme cinéma. Voilà. Devant public seulement, mais tout ça théâtre. Donc tout ça, même gag 1 minute 30 secondes. 15 minutes, on a déjà court métrage. Au moment où on a vu ça, on a changé épisode dans 15 minutes, on a changé épisode. Même novelas 15 minutes, on a changé épisode. De 3 à 15 minutes, c'est déjà court métrage. Donc de 15 à 30 minutes, comme déjà donc de 3 à 15 minutes, c'est plutôt moyen métrage. Voilà. De 15 à 30 minutes, comme on a court métrage. Okay. De 30 à long métrage. OK. Tout ça on a une norme. Dans le baranza mais ko bomangate basunga biso penda tout monde penda ba indice cinématographie na mboko ba pesa biso ba espace ba tournage to la ça ba quoi qui tous capable makambo zo ba ya ba écrit wana yango mtezo boma musala tia mutu o ayebi na esika na ye casting etikala ka wana ndi o chanzaka te dada na yebi yango par la grâce de Dieu na yebi yango bien yebi pe maele na ndambu oh ya mode totokani lelo au théâtre oyo ndenge tozalaka kala tango talaka na ndenge to komi lelo est-ce que atabati ba budget lelo ko photos à la fort pour ngai na répondre na yebi ba WhatsApp na ba Facebook te so na zana ka terrain na Google comment écrire un scénario qui est metteur en scène classe ofele na chombo to profiter to kola batebe ba côté théâtre oyo lelo na ba cascade ba kingani ba benga kena mwasi moza benga kingani ba yeba benga bango est-ce que ça passion ba na poto na memi leki nanga ba fanatique na biso boy ba commentaire bo salaka OK so lingano mutute ça paye OK la place au critiquer par nzambe to chango wapi nzambe pa na par na ye yo monaka ke yo gango vanda na poto critika batu bo par nzambe mokolo ko kufa et c'est quand nous les allons ba critique année c'est là. OK, merci beaucoup Yamodé, nous sommes déjà à la fin de notre émission toujours vraiment temps au essengela qui et puis au solo li au essengela qui penza donc je sais pas Yamodé qu'est-ce que tu peux dire à ba fanatique no nyonso bazotala yo ba nyonso balinga théâtre na ndenga bien ba o ba tia ba commentaire ma bete ba o ba fanda kana te ka pona ko finga pona ko loba mabe baza kana te pona reprocher ba numéro na biso za kana ngo partout o koza na numéro Yamodé o te maso bengi dada nyonso ngaso na bengi Yamodé atana numéro o kutabi ke za dada te awe ambasifika yo kake eza dada mutu a solo nanga pona ko ko solo na ba artiste na bino mon gentil na bango bien ige yonga mère bafo à Florence passi mon pété agno tété Défine Nene Mandaka Pepe Kaka wana libota na ngai vraiment ba merveille nabino Keke Wambaya Kasena Pambu Perside Bikamba Clinton Buchanga Maman c'est la mère Alissano Gianni Versa Sami Mokili José de Londres la Duchesse 2 minutes Hans Luzolo Pio Tingoma en tout cas Apo Firete. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Beka derrière la caméra, je te remercie aussi. Tous les abonnés de Dada International, merci à vous. Bilonio Sobopi Sabiso confiance, va open on va s'abonner à travers l'émission Ona Yamodé Totokani bo s'abonner, va abonner pa Yamodé. Yamodé chaîne na yo. Ouais, bo s'abonner vraiment massivement pour awa. Ko ça filme té? Non, nga na ozelande le loba yo ti. Awa yo ne mo kondité. So lobi ga le loba moko nyo se ko kisabi. OK, merci beaucoup.